députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai bon dimanche bisika bozwami tozana kati ya masolo na député lobi tosolola kite lelo tozali kosolola makambo ya mboka na biso tokolobela marche ya opposition oyo ezalaki lobi na Kinshasa la capitale ba opposant batamboli. Quelle est la lecture ce qui s'est passé masolo na député na kwa muntu di situation ezali ko s'empirer encore une fois de plus na Somakita na Kintele babomaki plus de 15 personnes masolo na député l'Angola bazotinda ya bango basoda awa na Congo pona koya kosala nini dans ce numéro de l'émission masolo na député surfacturation na contrat chinois bandeko nangai nazoyebisa bino ke bandeko ya agence congolaise de grands travaux dans les viseurs de la justice biliaki batu bikoki badi pa minene banda kwa minene na Kinshasa salaire muke on ne sait pas contrôler masolona de pité. Il y a une délégation de l'ONU au yaki na Congo basi je crois que mission na bango et Sili Lelo baye kosala nini dans ce numéro de l'émission masolo na député masolo na député la justice populaire et loko nini sila kate bakomi kotumba bakulu na Kinshasa bakomi kotia bango moto parce que bazomona que trop c'est trop. Les capables étaient capables. Ce samedi c'était les capacités des capables. La capacité des capables s'est manifestée dans un nombre d'adhésions. Batubayaki est belé, pas de place comme d'habitude. La présentation de notre cabinet. Cabinet, il y a président, capable président de l'action commune pour la République. Moi, explication, moi, débat. Beaucoup vivre un ni biso to sala ka débat. Na kosenga na régie ke babongisi la biso. Tango bazali ko expliquer les capables. Explique les engrenages. Bazo expliquer à ce que ça veut dire en couleur comme en lettres. Oh, combien c'est beau, combien c'est joli. Ah, il fallait y être. L'action commune pour la République. Nazo Ebisabino. Capable SCG, séjourne encore dans les Tanganyika. Je vais encore vous balancer quelques images. Il y a capable SCG, il y a la rencontre naye. Qui la mutu na mama yake. Oyo bazali koyembelaye. C'est dans ce numéro. Déjà, encore les sièges de la serre, Kunana Louis Lutozana Luputa. Votre bureau, oui, le bureau est là. Le bureau est là. Il y a Acer, Luilou. Les capables sont capables. Nous évoluons. Nakananga, plusieurs rencontres capables d'Adi Thérèse au four et au moulin. Eza Masoro Tokosolo la Bisonabino. Et dans ces numéros, vous allez suivre vers la fin. Et après, Bayima Yetokotie Labino, le remerciement du capable Joseph Mbaya Wamwadi qui séjourne à Kinshasa après son enrôlement. Et la régie va devoir vous rappeler l'image. Il y a le kaki na mwana ditu wanjanja ndenge balobaka. Et tokosala moi turwana ndenge tolobi biso na bino. Bande korangai nalinga ko bande na situation sécuritaire. Toza na moment moko très crucial. Moment wana eza moment ya ba mususu bazomona que nous pouvons évoluer. Nous pouvons profiter de la situation pour nous faire passer ya biso message. Toko comme pe ba politicien, tout ba politique na ko récupérer la situation qui fait couler le sang de nos frères, de nos mamans, de nos sœurs, le sang de nos enfants. Ezana ba musu bazomona ke makila il faut ganga et révolter biso pour na ko défendre patrie.
ba misusu pe bazo observer etali bango te bango ba komela ba kolia wana ezo salema kuna etali biso te nangongango une délégation de l'ONU baye na Congo balobi baye ko évaluer batala ndenge nini makambo ezoleka bakutani na batu nyonso et puis ba se prononcer surtout na makambo ya élection mais pas makambo ya bitumba tangu na yaki kebaye bao bakutana gana bango bazokutana bazokanga ba photo ngana zo seka place na vandaki bakoya ko évaluer nini information nini bazana ngote tozana MONUSCO na mboka oyo depuis plusieurs années eza canal par excellence oyo bakoti kozwa ba information nyonso oyo bakoluka awa la MONUSCO a un département nyonso. Il y a droit de l'homme, il y a information, il y a renseignement, département militaire, département politique. Bazana nyonso. Et ce sont les canaux par excellence. Bakoti kozwa ba information, il y a obazo ya une forte délégation à ONU baye koya ya bémissaire baye koya aw. Ceux qui ont tali sur la question sécuritaire, ils ont été superficiels. Bazo le kaka nengo ana otozo évaluer. Mais ceux qui va comme une élection, il faut saler dans les délais. Et les politiciens qui n'ont pas le sens et le patriotisme, va sauter. Boyoki nenge balobi bandi ko brandir yango. Bande ko nangai. Même ceux qui ont mutema ndoki. Olingo comme président de la République. Et ozo kanisa ke bao bazana este wana bazaba tuté. Bango bazana makila ya mwindo. Chaque fois que j'aborde cette question, nazo kamutema pasi parce que les gens ne comprennent pas le sens de ma démarche. Il n'y a personne qui a peur des élections. Peut-être binomoko. Nous attendons les élections et nous sommes prêts. Voilà pourquoi les capables se réunissent. Ils en ont plein. Ceux qui n'ont pas dit que talisa yo ba image. Ils ont la Kinshasa tangu tozo sangana. Se plaint. Bao bakenda bambujimai. Plein. Capable mbayo mwa dina mwena ditu. Ko banda tangu kaka koti lo mami. Plein bisika nyo swazoleka. Ok, na ba matadi ya kokuta na ba capable alpha. Okuta succès moko ko sakanate. Ok na Lubumbashi ba capable baza kuna ba capable deka na ba capable succès. Likasi Kolwezi. Ok na Kabinda. Ce qui ok na Kananga, on peut sentir qu'il y a un parti qui existe et qui vit. Ba image otozotie la bino ya Tanganyika, c'est pour vous montrer de quoi nous sommes capables. C'est que nous sommes prêts pour les élections. Mais nous sommes seulement dérangés du fait que ezalokola makamunga na monaka, moi je suis villageois. Makamunga na monaka na Kisasa. Bino bozole la muto akufi bozana pasi. Okomona kaya ya moko azole kana sirage. Vie tocha sirage ko. Vie bongisa sapato tocha sirage. Pendant que yo zana souci na mutema, ya linga bongisela yo sapatu et comme propre. Et matanga Kinshasa, batu bazole le bembela liwa na bazote tega yo zole la bazo ningisa yo. Vie sombanguba. On s'en fout de votre situation parce que mutu alinga sala mombongo na ye. Même ceux qui na koluka kolia, na kolia kana oya maboko na yo. Et je vais manger là-bas seulement. C'est notre approche. Peut-être que villageois mutezo salabiso. Mais na zomona. Nous sommes Congolais. Ce qui est vu, tchakou ndeke kosekate.
Voilà le pourquoi il y a un déplacement en tant que porteur et mandat national. Au Kokuta biso sur tous les fronts. Nous ne sommes pas le député à coin. Député moko azalaka na coin moko boy. Mokonzi à coin. Mais azomi benga député national. Lelo tozali 40e. Ce mercredi la rentrée parlementaire. Les gens ne donneront le rapport que kaya ba coin moko boy. Misusu ya ko inventé. Et nous donnerons le rapport du Congo et de la diaspora. Voilà l'approche que nous avons. Tant que tozo talisa kabino ba député, ba candidat, ba potentiel candidat, c'est parce que ce pays a besoin ya batu moko boy. Le lobby no lobby mo, ba bazana este ba kufana bango so ki goma ngo bazwa. Biso kaka élection, c'est comme si vous êtes sûr de les gagner. Na simanango boko bana kobelela, oh on a triché. Te tokende. En dehors ya o wana tozana Kinshasa awa. Kwa mutu, c'est juste à côté awa. Il y a 3 jours, il y a 2 jours, Basaya, Bakoti, Babomi, Bakati, Batouba, Macheti, je vais vous mettre le témoignage. Il y a maman à l'hôpital, le rescapé, il y a un incident. Suivez-moi ça. Maman, nazomona bino awa na hôpital ya CNPP na Kinkole awa na Kinshasa. Nazomona yo na bana loboko misape katani na bana ya mikeboy. Eza problème nini komeli bino? Tabakati biso bandeli papa. Bana bazwi masasi. Nga mukolo bandeli. Nazomona pota na mutuboye. Eza problème nini? Na mwana baba. Kaka mbeli. Bakata kio mbeli. Na mboka nini? Makambango esalema ki mukolo nini po nazomona na mama pe kuna na loboko. Mama, nazomona na bande na loboko awa boye na hôpital ya CNPP na Kinshasa awa. Eza problème nini ekomeli yo? Usali accident na mutuka ou bien eza nini? Nte, basuku batu bakotela biso na mboka na bamanduki. Baye ko boma biso balobi to boma bateke to tika basuku. Babetaki nga basasi. Na mokolo ya mardi. Akima boyale. Babeti nzambe asungaki kaka na loboko kote apandi te na loboko nyonso ekoti loboko nyonso na mboka ngo bozala kaka yo na mama ou bien bozaki batebele na mboka batebele bamosusu bakufaki sur place bamosusu bakufaki basi na mibale na bana batebele papa na ndako moko ya pase bande kwa mfumo dia bakufi 5 biso nde na baningo bazokaki te toyeko kima sesese yeko bima na santé ya machine kote pembe na mwe bon papa wana na mboka wana ale atrezenga tula pesi nganjela na ya mbangana Alexis ngana pikolo. Est-ce que za solo bazolo bake na makambo elekaki na kintsele ke chinois moko o akenaki pona makamba ko bongisa nzela parmi ba makambo elekela bino kuna chinois moko pe akufi na kati ba betie masasi. Sikoyo maloba nini boko loba pona gouvernement nini bako sala pona makambo bozanga na pasi bozana bandeko bako ko assister bino na ba pasi bozana ngo na kati hôpital tozana bandeko alors bolobi bano bazana ba bili ya ba masasi nanu na kati ya nzoto est-ce que si ba bimisi yango déjà et bimina noté ok, merci. Voilà. Juste à côté, Ao. Et le représentant Yabatouana, Tozo Kata Bangote, Anyanya Wanyanya, Oyo Baloba Ipadangaïgun. Choase Lumumba. En quoi est-ce que vous êtes le représentant de ce peuple? Bande Konangaï, Botika Govana na Bandako, Boya Tosa la politique.
on doit mettre de côté les gens qui exploitent le peuple pour s'installer pour leur bien. Kwamutu, c'est juste à côté. Pembeni à Kinshasa, on ne sent pas quelqu'un Mouzalia. Et tant que vous salema, biso na distraction, to comme Macron, to keko bino na ina bandal. Mais un officiel Rwanda loba que Mukoloke FRDC kokota 1 mètre na Rwanda, Kinshasa va tomber. Cette déclaration-là, elle est forte. Avec ce qui se passe à Kwamutu, la porte de Kinshasa. Toswanaka, tofinganaka. Yo vanda na réseaux sociaux, ceux qui ont mélisé dodo, bandi ko finga bato. Tozo ça la politique et à théâtre traité. Bis son action commune pour la République. Le responsable. La politique de la responsabilité, de la personnalité, de la crédibilité. Acer. Ça nous étonne si on manifeste les ambitions politiques, mais ozo sepelana mboka na yote d'abord. Ozo monango lokola ya bato. Ozo zwa ba Congolais lokola ba paya. Ça nous dérange. Ça nous dérange. Plus de 15 personnes ba uti kukufa. Silence radio, tozo bina, tozo lia. Tangu bazolo balelo Angola lobinga pe nazotinda yanga basoda. Finalement na Congo tokozala na combien d'armées, combien de troupes? Et tokobimisaka bango modèle nini? Tokozala na basoda boni, bamboka boni, tokobimisaka bango ndenge nini? C'est facile de venir, mais c'est difficile de rentrer. Le réfugié rwandais bayaka, facile bakoti. Kaka oni wana libo batela bango. Lelo pona babima. Tokomi konyokwama. La dérwandarisation des institutions. Soki tolobela ane ya mbutu mbutu. Nazo monate. Totali sabino opération kanga muniki. Tata oyibi eloko nanga. Zongisa yango. Toleka na identification. Tobani biso tu tolegu classe moko. Pona mbula oyo. Et ça, il y a des rwandarisations de la RDC. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Bakor Bassigna. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Ils ont hypothéqué notre souveraineté. Les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières. Système est abattu, en place. Batuba kolongolango pesa abattu. Système wana. Oye kota uta AFDL. Système wana na ko déboulonner. Ba Rwandais, ba complice na bango. Baoba memaka na bango. Mpula oyo, il faut te délivrer mboka na biso. Nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux. Ezala babatama na politique, ezala babatama na armée. Deux espions rwandais agissant sous la couverture d'une ONG. Ezala babatama na business et tona ba ONG. C'est une association qui est basée aux États-Unis, finance justement ce groupe armé dans l'Est. Nous allons rwandariser notre pays. Je dénonce cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda. Et la communauté internationale est là. Calme. Pourquoi Tolobaka na bino tozaba capable. Opération dérwandarisation de la RDC. Bokoyoka. La dérwandarisation des institutions. Et ça nous dérange. Biso ba tuto comme on mboka na biso. Biso tozala kana vrai souci ya mboka oyo.
Parce que je me dis, je peux tout perdre, mais le pays est sacré pour moi. Voilà pourquoi à l'action commune pour la République, en dehors il y a une couleur, il y a la signification nango. C'est l'action, il y a mouké quand l'action est individuelle, il y a la kamouké. Et il y a kamounen ceux qui bossangane. Mais pourvu que la République soit au-dessus de vous. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en nation. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en nation. Assez chaud. Cette vision au Kozwa Kangwesika Mususote. Les gens seront entre les avions ou deux avions pona kokende koloba mabe na bango mabe pona kokende koluka qu'est-ce qui peut déstabiliser leur pays, mais nous sortirons, nous défendrons ces pays. Un pays si beau. Voilà pourquoi ils allaient attirer la convoitise des autres. Bande quoi opposition mais là qui n'anzela lobby. Je pense que la régie va nous aider avec quelques images. Bah marché, l'hôtel de ville a autorisé bon marché. Bah lobby nous voulons marcher contre l'agression. Tant qu'on va marcher, j'ai vu différentes personnalités. Namoni batu na marche. Et j'étais attentif à suivre. On a tout fait sauf l'essentiel. Nous sommes agressés. Bolinga bolingate, Félix c'est votre frère. Tango bokomati serke bobandi ko tambola lango bozui botie soki biloko nini. Nous connaissons qui est qui. Ndenge bozaki ko tambola wa. C'est parce qu'on s'est dit c'est la nous campagne en Guéa. Et quand je vois comment on veut tailler, on est en train de monter un monstre. Les gens qui ne devraient pas parler. Batu oyo tangu biso tozo bunda tomona bangote babibi ba vedette na marche wan. Je salue quand même mon vieux Martin, du fait qu'il a reconnu, qu'il a corrigé. Parce que tant que tu voyage, na tourné n'enga pe na utaki tourner out. Afinga ka ba policier na aéroport. Yo zoba yo zo sala nini kende na front yo zo. J'ai vu mon vieux Martin calme. Parce que ba o ba tambola ka ba yebanaka. J'ai toujours reconnu mon vieux Martin. Et mon vieux Martin connaît les kinaï. Monsieur Tam. Alors, la police maboko, c'est votre police. Ata soki nani ayelelo, police wana ndemtu akokengela yi. Alors, la bango maboko. C'est ce qu'il fallait, c'est ça aussi. Je salue cette réparation. Y'a nanga Martin. Mon vieux, le qui n'a eu apesio. Mais na kati ya ba marche wan. J'ai vu les gens s'attaquer à Mike Moukebaï. Mais on laisse ce qui nous ont fait souffrir dans ces pays. Na marche ya opposition. Moukebaï bazo tse saye maboko likolo. Senga pardon, senga bolimbisi. Mike agressé pour ses opinions dans une marche de l'opposition que Mike défend plus que tout le monde. Tangu Moukebaï ayemaka ke fajitelema papa chelanga plan.
nzembo wana babosani ke Mukeba ya defendaka Moïse Katumbi tous les jours balobi makile gangi. Mais quand Moïse l'a suivi baye na union sacrée bato baloba kite ke makile gangi. Ba propos ya tribalisme ya modèle one on doit éviter. Isa yango te. Mutoaza malamu quand il vous sert et dans le partage et tokende na ndenga normal ya logique. Mukeba il gagne quoi? Francis Kalombo gagne quoi? S'il faut qu'on se regarde, qu'on se dise les choses. Il a été agressé Mukeba. Je condamne. Nga. Je condamne cette agression contre Mike. Mike est un combattant. À cause de la défaut, on a ba opinion. Oyo, muto akosepela nangote. Bien sûr, à cause de Malibanda plaque. Mais il ne mérite pas cette humiliation-là dans une marche de l'opposition. Bino Borobi Bozaba opposant. Il y a celui qui critique le régime et le chef de l'État comme Mike. Yango Natali Sakabino Bandeko. Les jours bokoza la conscience ya que le mécanisme a été mis en place pour nous infiltrer et que ba onyon so babunda ba se retrouver te. Natali Sakibino. Nous est Laurent Désiré Kabila memi manduki na ba Rwandais. Bayeti awa. Ba bengani maréchal. Ere a côté en place gouvernement ba institution a lobby oyo eza pouvoir ya bato ya makila bato basimba kamanduki les violents Tshisekedi lokola yo za violente kamata tracteur kende kokata bilanga au vu et au su de tout le monde. Ça c'est de l'histoire au boyebi. Bavandi wana muzaye kokufa. Bamemi manduki ba continuer na Joseph Kabila jusqu'à awa 2018 2019. Le lotangu ba o batikalaki que chacun, je vous ai cité bandeko awa ezala ya diaspora ezala ya awa natangela bino baba bema sombo natangela bino babo kechua yambo natangela bino ba commandant Aigle natangeli bino baza ebele ba odombo ba pacheli mikobi ba Rex Kazadi. Tous ces gens là chacun a joué un rôle dans les combats. Ceux qui oye awa okozwa bandeko nyonso ya ba mouvement citoyen okozwa ba lucha okozwa ba filimbi okozwa ba journaliste engagé okozwa ba vienanga Martin wana okozwa ba Franck Diongo Chamba que moi tant je regrette jusqu'aujourd'hui pourquoi mon vieux Franck Diongo Chamba a levé cette option. Muto alobaka que ngai naza tata na bino pour se mettre en face ya muto abenga kake azamwana na ye. Je n'ai jamais compris azamukolo mais je regrette parce que nangonga oyo Franck Diongo pouvait jouer un rôle. Na regretaka likambu ya vienanga Franck Diongo tilelo parce que nangonga oyo le Congo a besoin de lui. Le kola biso moko tozo comprendre te et cause la union sacrée bazo blanchir l'opposition bazo blanchir la conséquence c'est cause la que to cause la fragiliser. Nathalie Sakibino ao il y a peu tango Mukeba entonné chanson wan ayembi balobi makile gangi et komi tango Moïse Katumbi aye wana makile gangi lisusu te etika lisuko bitumba entre bato Moïse na bato Fayulu kofinga na tongo midi pokwa mais na sima nango tomoni bango bazo tambola ensemble tomoni bango bazo tambola ensemble tomoni bango kuna lisusu yake o ba wutite o ba ke kozwa mwa muke ezate. On va détourner la marche et commis contre les chefs de l'État on a oublié les agresseurs alors que naebi sakabino bandeko biso toyebani. Je regrette que les gens ne comprennent pas ça.
biso ndenge tobunda toyebani. Dans une marche où Moukeba est agressé, mais bao bazali ko blanchir bazawa. Les gens contre lesquels nous nous sommes battus. On a marché. Ezali kambuya distraction na soninga na zomon. Nazo kam. Vienanga Martin Fayulu Madidi. Batunia mutuna na Canada. Alobi que l'M23 ezaba rwandais. Makambo chef de l'état zolo ba mikolonioso makilezo tutana. Parce que je sais, ces gens-là se connaissent. Dès lors que vous continuerez à demeurer ezana ignorance te na mutema mabe croyant que vous faites du mal au chef de l'état, mais vous allez regretter un jour. Ba politiciens congolais bande konanga bazala kaboui. Aba tutani, aba panzani, aba tutani. Lelo bato akatumbi na bato Fayulu na marche bakekuna. Ba utaji kofinga na Katumbi na rien. Katumbi a pesa mongo te. Lelo bazongi. Et le jour que le pouvoir est kolongwa kana maboko na biso, nde misu na bino kofongwa. Les villageois vous parlent. Na repetaka. Natala Kangolo Kolambisho Korum, c'est pouvoir. Les chefs de l'État n'ont pas cahier na télévision le kola batunios. Mais cela ne m'empêche pas de défendre l'essence de notre combat. Et ça me fait mal. Heureusement que mes vidéos restent. Les lossoti bokonzie kei. Vous verrez, retenez ça. Vous verrez Martin Fayulu Madidi à côté de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bambolombolo nyonso bazo finga batu ba selfie. Okomana bakomi wana moi respect. Ezongi awa te. Ezongi awa. Ezalaki dans tous les médias. Pourquoi Mike a été menacé? C'est parce qu'il a pris une position tant qu'on va décider qu'il y a une union sacrée contre le vieux Martin. C'est toute la question. Mais là, Mike qui s'est battu en dépit de son combat et qui défend cette fameuse opposition comme Mike. Et vous l'humiliez comme ça, et vous ne sentez pas que vous êtes infiltré. Parce que, quelle que soit ma erreur, il ne mérite pas d'être humilié comme ça. Nazoloba, Moutemezo Sukanga. Batondi Selibino, journaliste, PPRDFC, Batondi Selibino, et vous les applaudissez. Moi, ça me fait mal. Je suis contre les propos de Mike. Oyatenaka contre le régime. Contre les chefs de l'État. Nazalaka contre Nango. Mais je ne peux jamais accepter que Moukebaï soit humilié. Surtout pas dans une marche de l'opposition. À Kinshasa. Quand on prenait le risque, vous étiez où? Et ce sont ces gens-là qui sont autour de Vieux Martin. Donc, le régime passé s'est arrangé. Il y a Kozobiso en étau. Bakomi na union sacrée. Bangonde bazaliko se retrouver. Bazu en étau. Bakomi bazo salaga bakisi. Na moi bozo mona. Bakomi côté opposition, bakeko Vieux Martin en étau, bakomi batu ya ba selfie, on va agresser même ceux qui se sont battus. Bazana mission de nous fragiliser. Et vous ne comprenez pas. Ezala ceux qui se sont battus au Congo. Ezala ceux qui se sont battus dans la diaspora. Un jour, vous donnerez aux villageois que je suis. Raison. Raison. On ne s'est pas battu pour à tout prix comme un homme. Et s'il fallait revendiquer, je serai le premier. Oui, oui, oui. Je serai le premier. Parce que le risque est aux oies, ils aillent à degré mon côté. Je serai le premier. Nazo monango, lokola toza dimanche, botika na koti sa ta Bible. Eza lokola, balobi, il faut bakende ko tester mutu moko Job, pour qu'à finga nzambe, batikie, on l'a déshabillé, et loko nyonso silié. Et moi, Tambo, je ne cracherai jamais na mémoire. Yaba Rossi, Yaba Thérèse, Yaba Lukusa, de tous ces combattants qui ont été brûlés, Balé Kinanga, ba Christian Obazana, je ne cracherai pas. Tout ce monde qui commence à parler, Nalobakango na télévision. Moi, quand j'ai commencé la télé ici à Kinshasa, tout le monde était dans la musique. Le dimanche, musique, oyo akoti yaya, talangana latiboye, oyo wera, oyo jibe, oyo kofi, kofingana na kofingana, bisika impolitesse ebima. O batu bazo bima toza ba grand prêtre ya mafinga. Ba grand prêtre succès ya impolitesse ya kobebi éducation ya batu na télévision.
Et comment les kazo banga mukolote. Et nous, villageois de notre état, nous vous avons appris à parler en toute responsabilité. Beaucoup de chroniqueurs politiques, venez déposer la dîme chez moi. J'adresse ce message encore une fois de plus à mon vieux Martin, s'il aura la chance de me suivre. Ce qui y a la ningate, bino boko komiselaye. Les kinayo villageois, mais c'est tambo, azolo banayo ke. Mon vieux, nous crachons sur les efforts. Auto fournissa. Le risque, bisotozo. J'ai perdu un caméraman, Trésor Zolozolo. Je ne vous ai pas vu, hein. Ba les kinangai, oyo, ba kendaka, confirmé, bino kozwa, bino risque. Ce qui m'a étonné, même mon vieux, Chéribin Okende Senga. Avec qui Trésor était au cabinet? Je suis obligé de le dire ici parce que je lui ai écrit. Moi, combien de millions de foutagiers? Et cet enfant-là, c'est pas qu'Akoufi, il est Akoufi. Et c'est ça la classe politique que nous avons. Et tant que je me mettrai sur la voie du mensonge. Et je les combattrai en le regardant. Nous réunissons les éléments. Bana wana Trésor Zolozolo oya uti oto kundi mercredi oyo le 8. Ce sont les enfants offrant bana wana. Les caméramens de Tokomi wapi bazaba caméramen ya ko comparer na ba caméramen oya ba ministère te ba vanda kaka. Ce sont les combattants ces enfants là. Et ça m'a étonné, j'ai dû informer aux gens. Moi na wana kufi. Non non. On fait semblant. Et c'est ça la politique. Après, bozo c'est ça je vais vous rencontrer. Et ça pour monsieur Tambo, non, na kundi na honneur. C'était plein. Baleli Trésor Zolozolo comme un ministre, le prêtre qui était là témoigné. Na memi na nécropole. Il a été honoré. Je dois dire merci au capable premier vice-président Ogi Kalonji. Il faut qu'on a bangonga yandengo anatoe banaka. C'est bien bon de rester. Mutotikali na quoi? Ozomona loko les aya mutu. Les priorités je suis obligé de les dire parce que mon cœur est en train de saigner. Zolozolo, c'est un enfant que je ne sais pas qui viendra le remplacer. Naebi banana de na zanaba. Et ce sont ces enfants-là qui étaient avec le vieux Martin, qui était avec le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était avec tout le monde. Même quand on se rendait, Moïse Katumbi, ce sont ces enfants-là. Parce que vous avez une position politique. Moi, Nawana Koufi, vous vous taisez. Au bandit qu'on réclamait, oui, on a réclamé. Toyebi ba montage, ba makambo belet. Oh, bo sala sala, toyebi yango. Et nous savons comment ces caméramans, ces enfants-là vous ont aidé sans être payés. Régime Onazolo, je défends parce que ce sont les efforts. Mais banawana bazakawapi. Même dans le cabinet où il y a transport au Tindaï. Combien bazaki ko foot? Mon cœur est en train de saigner. Vous allez m'excuser pour Namungongo wana matisi. Tozo blanchir biso moko. Bao ba yena manduki balobi pouvoir na biso ezaya masasi bino okota te. Toti kali tozo continuer lit sans espoir. Il y a 15 jours tokozo. Les lots tozui mais vous combattez bozo kata nzete o bo vandeli bino moko bozo kata. Opposition bazo blanchir. Union sacrée bazo blanchir. Est-ce que toza normal? Yango bozo mona les lots toza na dossier à contrat chinois. Ah. Oui, toyoki ke ba fongoli dossier judiciaire contre agence des congolaises de grands travaux. Mais total en ngene ko suka bazongisa mbongo. Et en fait, biloko wane banda, batunyo so bazo wangana. Donc banjelo ba ya ko signa contrat chinois. Mutunyo so ngana signate. O alo bingana signate. O ngana zalakate. Bazo wangana bangoni so les gens incapables d'assumer leurs actes. Et ils viennent nous distraire. Biso tozo beta maboko ba déverser les bino ba journaliste na bango, ba bimisi pe courage. Quand on parlait, quand le régime oyandenge babimaki lobi wana na kamwa cercle na bino wana régime passé
ceux qui bibembe kolala te régime passé Tshisekedi ya pamba muto akiti ba dérouté ba longolé na njili akita na nani vieux nanga Martin azawana. Vous le voyez, je regrette que mon vieux ne revienne. Je regrette que vienne en Zongate. Tokena na aéroport na mona lokola neti na champ de tir boye. Ma ça c'est zobeta lokole loko mususu. Biso to mesana milinga na makamususu. Voilà pourquoi les jours que nous avons marché contre l'agression. Ce qui est à la cabine, ndenge ba misaki batu contre la SER, l'action commune pour la République. Nengo zomona wana. A SER chaud. Nengo zomona masasi. Masasi zobeta major yemoko azo tima mbangu. Mbele bolinga kibo mata. Et voilà, on est en train de museler. Ça, c'était nous. Parce que Tomesan. Bazuimbong. Bazo Lukasikoe. Allez. Nengo zomona. Okomana bato ya agence congolaise de grands travaux. Lobi ba okende kwadere na UDPS. Bozela. Ba kwadere. Ceux qui badere na UDPS. Okomana monko na bangwa komi. Je suis candidat président de la République. Mboka kaka newa. Et nous sommes distraits. Nous oublions les efforts. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on a habité. La situation que nous avons à Bakuluna. Et bandika. Situation où il y a Bakuluna. Et que inengwana. Peuple à bandiko se prendre en charge. Bauchi kotumba moko soki wapi. Batumbi kuluna. Tout ça na situation nengwana. Batikeli biso inarmé. Infiltré. Oh officier mobimba colonel yewana katisha ke Rwanda. Colonel akatisha ke Rwanda. Po ba yebi ke na to vanda après to négocier ba koya lisusu ba kotina ba institution. Quand Macron dit que c'est parce que batouala bazana na katia ba institution, ils entrent comment? Aujourd'hui, on pousse, on impose au chef de l'État de négocier avec eux. Et qui négocie pour eux? Na suka ya ba négociation ou bien ya ko dialoguer na batouane. Donc va kondima OK merci totiki. Ou bien va ko réclamer na ba grade na ba poste. Et c'est ça l'armée que la France se tape la poitrine que bango bazaba premier partenaire ya ko former biso, ya ko former ba militaire na ko pesa ba. C'est pas possible. Et vous êtes distrait, bon mais na bandale boké comme elle. Les villageois vous condamnera toujours. Voilà pourquoi nazolo banabatu, il faut venir à l'action commune pour la République. Bako le kabiso na mbongo, na expérience ya escroquerie en muibi ya détournement. Mais bako le kabisote en ce qui concerne Bomoto, la crédibilité, le patriotisme, c'est l'action commune pour la République. Je dis merci à mon professeur Jean-Denis Kassese qui m'a honoré hier à l'échange patriotique. Tangu baoba tangi sayo ba koya bazondi melayo, il faut les honorer. Il faut les honorer. C'est encore plein. Plus de 200 personnes qui ont adhéré hier. Na cabine 102 croisement Kassavou. Na commune à Kinshasa. Jamais. Voter. Oui. Capable. Nous sommes ici. Zuni. Nous sommes ça. Zanaxio. Macao. Aser chaud. Aser chaud. Et loko na koyebi sabino yangoan. Il faut boyeba que tango zomona batu bazo sala ba débat. Ngai na ebisa kibino quand je suis passé sur la voie de l'Amérique. Na lobi na bango ke tozana biloko misatu. Tozana social, tozana élection, tozana agression. Na illustré na lobi tozana ndaku. Na kacha ndaku wana tozali mama azo lamba. Ndenge ba mama basala ka musala mon côté soki azo lamba d'un côté de l'autre côté azo bongisa ndaku boete. Mais sikoyo ya azo lamba azo bongisa ndaku. Amona kuluna koti akosala nini? Papa vandi wana.
bakosala nini nazotuna bino akokontinue kolamba akokontinue kobongisa ndaku to akosokipe nanu na kuluna. Mais c'est ça le problème. Nasali cette réflexion, Nathalie Sibatou que il y a lieu de faire une nuance entre une rébellion et la guerre. Moutoua Koloba que non, va déclarer guerre. Ce qu'on l'a dit propos ya Kagame, na ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tozana kati ya bitumba tote. Alors soit tu décidé, bango na bazo continuer. Bazo continuer parce que bazana bapui. Ba déplacer débat ezalaki ya que te tozo bundela ba tout si congolais balingi ko reconnaître te. Lelo ba changer ba komi que te conférence de Berlin bakata kama lamu te bakata mwa eteni ya mabele ya Rwanda yango tozali ko sala démarche pour na ko récupérer yango et bino bozolala. Ba français ba lobby boy. Ba lobby que ba congolais baza inconscient pour nani parce que ezalo ko landa ko ezozika bino likolo étage bozo bina na lobaki na bino fois passé ngai nazalaki contre descente ya Macron na bandal bango moko ba oba memaki na bandale bayebi en réalité nini ba memela kiye bozo kanga na sima ya bibotu oyo azwaki et pas chef de l'état ba memiye kuna pona batalisa yeke likambo ezate makambo nyonso eza normal tozolia tozomela eza normal te jamais j'entends ba opposant ba tumisusu bazana ba angle na bango mutu na mutu azana bisika telemeli mais patriotisme eza eloko mususu yango nazo annoncer bino que je suis en train de me battre na ko inviter ba tuba ko uta bamboka mususu pour organiser forum ya munene awa na Kinshasa et kozalaka ya bana certe et kozala ya bande ko belé to ko fongola bikuke on va chercher une salle pour que batuba yebisa bino. Il y a une femme qui a dit à Macron na sommet France-Afrique alobana yeke bino bozana ba vocabulaire de passé et relation na biso na bino soki ezalo ko la nzungu biso bolambi biloko biso to kolia te bino moko bokolia parce que ça remplit na biloko ya mabe na kati bino jusqu'à aujourd'hui beaucoup de politiciens que vous voyez candidats président de la République bayebi ata na avenir mon côté azoluka bokonje pa na bango aser chaud et biso tozotalisa bango tolobi non tokotala makambo ndenge wana te biso tokotikala admettons sur le plan diplomatique nazana ba collègue nanga basala relation internationale là yoko ya epa nanda kwa mutu ata soki eza salite a invité yo na mesa bovandi bozolia soki o constaté ata eloko ya salite bon soit oko ima par la suite yo za nanda kwa mutu zolia zolo badi ndako na weza salite di yo zo mériter kozala nanda kwa boité est-ce que zala mais mutu ko papa yo nzeta fufu na mutu et c'est ce qui s'est passé na président français oye pas batu non mais moi siko boye kokutana na mutu moko pe a respecter ta makambo protocole te olobi ya lobi jusqu'à ce que vertige Jésus et bokamati ye bomemi ye na bandal akende komela c'est comme si bao bazo kufa kuna bazabande kona bisote. Nous devons arrêter cette histoire là aser chaud tolongola na mituna biso ya kese ki yebi ko balingala te oza congolais te tozoyoka na malamu bao bazolo ba chiluba bazaba congolais bao bazolo ba kikongo bazaba congolais bao bazolo ba swahili bazaba nani aser chaud yango biso notre façon de voir les choses ezaya ke biso ba congolais toza capable ya kosala malamu pe kotalisa batu ke toza na mboka kitoko. Il n'y a que vous, je l'ai dit aux États-Unis na ba États nyonso nake tata wana zalaki policier pendant ceux qui 20 ou 25 ans à New York papa téléman policier américain eza policier ya kimbambala te de la na télémisa mususu soda papa téléman papa Patrick téléman soda américain tata wana téléman soda américain tozana batu soki na bandi ko présenter les bino
yo meka kosakana na ngai ndenge bakotombola yo etali yo aser chaud bobetela bango maboko tangu bozomona batu wana na niveau oyo bango bazalaki bakozonga c'est parce que bayebi valeur ya mboka na bango mboka na bino ezalaka kaka mboka na bino ata soki oke kozwa nationalité un jour bakorapele yo ke koza mutu ya awa te aser chaud aser chaud aser liba biso moko tokopesa batugu ce que vous ne comprenez pas eza nini tangu bino bozowelela kobwakaka ngunda na poto eza malamu oke mangengenge oke boye nalingina ke poto me bachinois bazobwaka ngunda awo baindien bazobwaka ngunda awo balibanais bazobwaka ngunda awo namona libanais moko oyo asani soki asani oyo asalaki bamagasin na marché oyo asombaki côté ya nini le jour qu'on l'a refoulé akwe akitika epa na bango akwei kao ake na réanimation alobi il a perdu le paradis kaka bino moko nde boyebi valeur amboka na bino te yango biso tolobi na bango tokolia esa bino bakolia to bakolia te bakolia to bakolia te ne tombera jamais. Le voleteur ne tombera jamais. L'incarnation des véritables sentiments et les airs ne tombera jamais. De la dérondalisation ne tombera jamais. Votez. Yondo zo tikala kaka un jour okobenga biso okozwela nga recommandation te est-ce que na bana nanga batanga musala ezate pendant que les autres travaillent yo vani na ndako bakolukela yo bamemela yo parce que yondo za super wana bozomona ezaki à lobby le change patriotique d'hier pendant 7 ans capable SG na Tanganyika eko bouger. Allez, regardez à Luputa, vous avez un bureau déjà, siège ya Louis, siège wana ya Action Commune pour la République. Nanu boyo kitin capable Daniel Mbaya ye azana mwana nambujima et plutôt akendaki ko s'enrôler. Capable Daniel Mbaya akendaki ko s'enrôler azali ko implanter aser na ba quartier na ba coin na ba recoin. Il est là. Tikala ko vanda. Président de Coliezer Tamboué, je te fais porter cet échange comme pouvoir de l'autorisation de commencer à exercer ton pouvoir dans la série du Guinée.
tant que président de PDC, je te fais porter cet échange comme vice-président de la cellule Monde 1. Capable mbayo wa mwadi kota na plateau yako pesa batu merci ndengolo baki parce que oyo quand les capables sont capables. Honorable Joseph Mbaya wa mwadi, cher capable Mbote. Mbote capable président. Merci beaucoup, bienvenue encore na Kinshasa. Merci capable président. Boni mwenaditu. Mwenaditu en tout cas, Kimezali mwenaditu l'omami en général. Mwenaditu en particulier na territoire ya l'huile. Capable président. Na sepeli mingi parce que yo yebi ko sala nuance oyebi ceux qui osa leader ozolo belaka kwa mon côté. Boyinga na tunie mwenaditu ya lobi l'omami mobimba. Il est élu, il est député provincial. Il y a province ya Lomami, il est capable. Nalingi ce qu'il a résipé nous aider batieli biso babanda ko illustrer les biso tangu capable Joseph Mbaya wa mwadi azali koloba les images de sa descente n'enrôlement na je sais que c'était Dieu m'a caissé là qui était là boni aser kuna boni tango kendaki pour enrôlement makambo le kakindeni. Merci capable président. En tout cas aser d'abord dans opesa ba capable nyonso ya monde mobimba pour aser toza monde mobimba toza ka monedi tout bien na lomamite na pesa bango d'abord mbote ba capable nyonso ya monde mobimba aser côté na biso ya lomami en général né na utikolo ba capable président ezaki toko en particulier monedi tout na territoire ya lui en tout cas ezaki toko makasi pour ba to bazo adhérer kaka ne utikolo ba lobi na salaki na échange patriotique. Il y a un Kinshasa capable président n'a assisté exemple les mi ya misato pour na assister na échange patriotique na sepela ki d'abord ndenge akamuleka kilobi ndenge zo salem de sous pa na biso na monedi tout capable président et zo salem kitoko pour toza déjà na ba capable belé na ville ya monedi to ba commune nyonso misato na ba quartier nyonso eza pas moins de 35 ba quartier nyonso ya monedi tout ndenge tolobaka aser ndako na ndako. Parcelle na parcelle, ya Mweneditu, ya Lomami, ya Luilu, ya Ngananjika, ya Kamiji, en tout cas ya Lubao, ya Kabinda ville, Kabinda territoire, eza ndako na ndako, eza aser kuna en tout cas capable président. Nde makambweleka ki kitoko mokolo na kendaki po na kosala enrôlement na ngai ezaki le 23 février 2023 oyo capable président. Na bandela ki na bandela Mweneditu kuna les réseaux côté ya Mukaya na commune ya Musadi na traverser ba commune nyonso misato ya ko sala enrôlement na commune ya Mweneditu na quartier Chindundu makamweleka kitoko en tout cas capable président ne nazo profiter pour na pesa ba capable nyonso o totamola ki na bango ba mama ba yaya ba leki bana na biso ndenge batambola ki makolo ba boy même comme ba moto abanzi bato moni même ba image ba moto ezalaki mais quand même bato boy ba lobi to tamulaka mokolo nazo pesa ngo merci mingi na pesa ngo merci mingi en tout cas ba le mbate ndenge moko utikolo ba capable président ki ba ya to bunda ba ne Lomami ba ya to bunda wa makambo ya koloba au fond de pa na yo na 2024 oya koluka ngai lisusu honorable ngai na tang na diplôme mon bad nanga bazo salte baza ba licencié basali droit basali médecine te
dans senga bango baya bana ya lomami mobimba ya Mweneditu baya ya Lwilu baya lokolo ngamo na za candidat na territoire ya Lwilu lisusu na ville ya Mweneditu capable président nazo senga bango baya to bunda po ba lemba ko yate ou bien ba ko lemba ko ya po ko ya ko yebisi biso misala ezate lokolo biso misala baya to sala musala l'air to ko biso ba député na 2024 to ko pesa mokozi moko majorité Félix Tshisekedi Tshilombo to pesa majorité wana mena to misala ko monana na ba cabinet ya ba ministre au niveau provincial na ba cabinet ya ba ministre au niveau national pour ACR to za la congrès na 2024 te en tout cas capable président. Merci beaucoup capable Joseph Mbaye wa moi dinakoti kayo na plateau te parce que batozo pesa merci balobaka lingala te balobaka Chiluba na kikanyoka je crois et en tout cas nazo pesa yo tala obani na Chiluba après au sukisi na kikanyoka parce que il ne faut pas tous lukaka ko diminuer minoko na biso merci hein? Merci comment na minoko mususu neto zo kango sonité il faut le dire. Merci. 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 Merci, capable président. Ouais. Ndingela ba capable bon suba muchiwangi cha Mweneditu toi ça que je l'obuni en particulier mais ba capable ba mulo mamiluje bo le Mweneditu dini bisamba bionso. Uni bisamba bia uni ba Kongo, uni Bangala, uni ba Swahili, uni bisamba bionso du Mweneditu tout bigini Mweneditu du ville cosmopolite. Ba voka to file kudi d'enrôlement kaba vonu samba chi muhelu to ndimbele toi ça que je l'obuni bo tubenda labula makasa kubanya kumabaya mukomino omusadi kuhita Mweneditu onsu kuluti kukaleje tontu benda Mweneditu mujim benda labula makasa nimba sagedi bikolo wani mudi benza kaba chokito bikala ni jitabuja ni courage ndimu anje munyungulu kakese mulu kuneko uchinsanse bwalu politique ko mo gumo musomba na muhelito bidu ken mulu mulu bakumo ni capable président wani national bakuyili ko malwa jitunga toto kon mushono ko no milendo kumvu ko muni mulonde mu échange patriotique mwenze kama laba munsangishi biko hani ndo nyinu to malwa yamu hani mu système alaba mu échange patriotique même mote dia kalenge da kubwele kabidi mu mudi samo mu ni kal malwa ko yamu ngele ba capable wonsu moyi wa bunyi mena wadisanga wakunu leji wani meme nji wenu nwenu mwako nyenu tutwenu tatwenu kakwenu nji wenu ndi mama ibibwani mbayo wa mweji mufidi muleji ngika dili muntu ngamba konseku nudi mena nutu numpe se batu konso wani meme ndi mufidi muleji ngika dili meme ki udi muleji bantu ba bunyi banso wani manani Mweneditu bakwenze politique balu mbabwele lo mema kandi nu sagidili bwani kanu ton nundegel to munu vanga ke dili jibe da kwenzo jibe da diocèse dia kuchilomba bivingenzi disanga da bunyi pide toi ibo ku iko enrôlement uri bantu bale baje bani achidi ulilo haba mwaka jili wakaika mufile jito kudi muri mwati kadi meme mfumulu mwaji mbwele musombe nenu kunu bikila nenu kulukungita ba bwan nukamfile ku enrôlement njinu sagajili bikolo memena kanu ndege jito cha kunu fichibundu to kala ibampesha confiance bwani mu 2024 wikali netu confiance wa aser nchisumbu chinena chijibula bo bujim aser ki mushikijana wonji to kono mbwele muchisumbu kadi wa no meme mwetu vo 20000 ngakulukina ibwalo katwen bayete seito nangu fo kwikale muchisumbu chidi mutu ishibuda shi kanjira undi mpeshi meye uyo mukale mu territoire lwilu kimba mu manyeni mu musoko wabuto bwani tukale bakandida badi baba yishano fo mu musoko wabu hano mwesi na shide 1000 ngai na yugwe na mbike lu kweshi kandida vo uri mu manyi buku nganda mu manyi buku ikongo mu manyi buku mulundu mu manyi buku kachisumu mu manyi buku hambu na shikawi baje kumumona kudi muntu to me mama nto capable kampande muto amto nto mumvu jini jenda tumuvale na malenga tuweza nchimu nachi wakunu no ile to sagijila bwani kanu tulege jitono bamanyi mwabudi sejo to ACR mu Mweneditu tudi tout justement kumpale kwa Sonance wa Mweneditu kumpale kwa RTNC to tudi en face wa hôtel de ville wa Mweneditu ki mwabudi bureau betu ya ACR njima ni tukali bureau biko wabidi mu ma commune mu commune wa musaji tadi bureau bya Kuluhut nifika Kuluhut capable président mu commune wa musaji tulibamanyi kudi bureau en face wa commune wa musadi kabili nubamanyi bi par Mweneditu amu tudi biro biko wabu kudi kwikala président katusu yikeli ni ba capable bako wabu ba mu commune wa musadi bari ba mulondo mu commune wa Mweneditu bari bakamu mone hendu kuntoko njima ni bideu kuwe Tukuluhut ku territoire wa Lwilu armu province wa Lomami ba capable ba bwile bari mwala ba Ikuluhut tudini capable Jean-Pierre uri kuntoko tuni capable Kakaya uri yeye uri koku tu biro betudano en face wa Tandero wa Mai qui m'a dit c'est joué toi ACR Kuluhuta mon territoire en l'île le qui chef le territoire en en face wa Tandero wa Mai en face wa prison au Kuluhuta et on gile mu yukunganda njika e mu yukukatanga e mu alu kile ku Mweneditu udu mona nwenga yeba hadu yukukatanga kuri abaluma
wewe ni mwana nunga yeba asere mukunze mesu mwa bana betu bose bari kuluhuta nduri fili kwa asere numamanyi mbaye wenu ngwa moyo mukole utu no ambulisho malma shishila no ngayi numamanyi tuswikanga bwana twezi muri mwana moto kwa kumpala mu 2024 tuweshi mfumo wali to Felix Tshisekedi Tshilombo majorité moi asere ngayi nyindo mbwani Kongo mujye muka tweshi député mwe de 150 to batumone bokwenzeli jito ngari mudimu bwalu wetu politika ni mushilanga ni politika wa bavadi angelo kumpala kwetu bene muchema bafumu kudamba capable president wanyu amba mwabwani uri mwakale mutu hituko muchema karibu akumana mko abwene mutu hituto mali mko abtwetu turi baguhita weri mwene muchema wiba mfranga yadito magweza imurimu nyima imbwani nchiri mwakunu leji bwa kuluhuta ni tukale kabiri kukani nchini ngari mufila mugenzi kuri bakapable bakani nchini mwani bakebe mwabwa twetu kuteka biro byetu bari bende bakebe ni tukala kumbaye musenga kumulundu kukachisumu kungana musheflier na shukuka mandega deal ni kuka miji tuluti ni chabo kutahele kunganda njika kabidi ningambile bakapable kunganda njibwa batukabile biro kwetu kukabinde ku cheflier wa province ndima imbwani ambwa bukese capable Jonas mwima inekulu tuni chabo kele biro kabidi mwabao mu cheflier wa province ndima ini meya mvuna makesi bakono ambile mwakulu wetu wa Chiluba changata Grand Kasai changata Sankuru changata Kananga changata Chikapa changata Lomami ni kumwene ditu pine nimbwela mwakulu wetu wa kulibenga une minute toi c'est que le mokale capable wani president batat ni bamam no foyo ni chukwa ni fujok no akadi bi di sacrifier an bi toile di fuk bala banga te français banga te umchenga nyoka fumwani no fu ilusu bana banganda no akadi bi toile di fuk dia nunu ku toile bana kanga kakande kamum kamasungula kanunu kuno no munak kamum kuno no munak bum gayay kuno no munak president witu tu kuno no chukonchi kumpale candidat witu Felix Tshisekedi Tshilombo ninu fujok bana banganda na fujok bana banganda boss bari mo ser na fujok mugulu kazari mbuto mu mwikala mu nani chukuma mbil jakale bamba wa ituto waser ku ituto ku Belgique na mfujok bana banganda bari kuzambi bituto bana banganda bari mo ser bwalisa samna mfuku musam na bigana ka bana banganda bari bula bujim balolonde bari manyi bilengela president wituto capable Eliezer Ntamba manyi benzeri bindi mutu yakale musu byandi lolok ken musu wabibendi wenda kwe ninu lombane boso myabisha bi tutulanga ntwezela ditung mudium tutuel tutu boso moaser atuikali muchi chumu moaser nermangi nenu mangi nun gayen chini sekto anchana sekti sam chamum depuis 1960 nenu mangi nun gayen wone tukar ba hito ministre bang tukar ba hito ambassadeur bang nun gayen michi muna mun batemwe na tukebe aser to hito ba de bitebe ke bikali 150 nermangi ne capable president wituta imutu mwikali ka imutu wa myandi ya kudinganga no mto imutu mono loka imaine ban ba ngand ben kanyok kachband tutu ba kulwil lwila mlen tunisha ba kujire trouver maweja wa mbulisha se ministre yibidi pourquoi pas isa tumen to ngale mele hayi to sona isa nsamo tudog het bol ka tuin mo gwigala ba ambassadeur bin namone wa kompal to ba het ka baga witutu ku afisid ngulu mulaj ok mulunda blong na kenu ndono moneno bat boss bi tukal mo ser tuezel ditu mudium na fujok boss ban mangani ba fujok bakari bi kutu tolo bone tukanga carte ki tut bone tonga carte to yum na bilengela ko mo ngone njua bi tonga tu mucho hoy ya mwene gneno iku tut musogi tut nin le jwane biro bi tut nun ga yenu bangi mo abudi biro be yaser bidia an kumpal ko sonas an kumpal ko RTNC an kumpal ko hotel de ville mo ngudit yi mo abudi biro tut yaser mu to si tatal turku mu to minimum ado ni restaurant muga jwa mugulu Clément naka tutuel mutu tumulwil mumbu ya chow kuitut kuchibali but kumbu ya chowa tutuel mwina mtsamane no biro ka bilbidana en force ni tander wa mwanzwa kayalubil mwanzwa la luku kankind kumkun urka inashi ni mazuitu magutego motera kwedi kuigwendi ni pressure wa kumkunawo mwanza wito tuel mutander yuwa babanye mukulu hudun ka yin busumba banyi ban manganda biro bitutu den mwabao tudini capable kwina gogwa mukulu kaka yuri bato somenyi urumwa mu mission yugugwindi kuchibeli biro bitutu bil mwabao tudini capable Jean Pierre boss kwina gogwa naka ba capable bavul kabine beren babilona batela to bavul boss tabor ni bel mo iban bangand ba fujo wonono bi kal courage biro bil mwabao ne lombre ni bel jonono mafuk mabidiam tukal ni biro mukatsu tukal ni biro
kumulunda ma ni toile déjà ma commission no ba capable organiser ba ke bureau tout le monde toile ka ke ku ben mazuwa tout le monde chino lu peinture drapeau ikali hetri na go ba capable kali ba ke adhérer ku na go ku wikong bia momu mu chef rewa ni kanin una di lelo wa na mu chumokolo ina chi mu en tout cas mu belo ko mo ya lu football kuma mu ne ke miande ya lu fu tout kanin china chef di yal ba ku tshigala ba ku fudi ula ba fide mu kanin chin lelo mu yiner lelo wa di fu dia mafu ma ngon digo no mabiri ma ngon mu sata mu voa binuna magoma bini bisat ngulu hitota anyi mu ndi kishi mu pol ichi china ba kebe ni no ambil bwane no batu boso mu ngulu bwane twenzel musok mudium bi twenzel mudium atu chenzenza kanini mo gitu legera yeto tulolomba ba docteur tulomba ba pasteur tulomba boss ba avocat batu boss bi twenzel mudium bale ko amne mudium wi kalano wamba yo mwari kayend na maine nula kalbito ak confiance malgré bako ba mo kikalo boss ko mo gitu ka tunso mujimto ni lo ni to a confiance wala ou tout nen comme président ou tout capable les airs dans imuta urmukat bat ba bula bujim kada kalni ka songa songa to abogetai i imutu ni bisambios boal mo ser kamu nchi samu chumui kamu ne mudan mutetel kamu ne mudan mun kanyok kamu ne mudan musong mudi bat boss kamu ne mudan nja kwa mede ba mase ban ba kebela ilunga batro bene ba hem muchinto bebe bigane ba karoj to tudini bat boss nom katuna neo tulani ba swahili akwe anyi bangal anyi ba ngani to tout boss munom wase tuikale ke libre kamu in ba neno muna ba mu mam muna ba mu kubato tudia awambo na ngo abo amne to bi ba meke bin bi manto no nzoko débat no nzaka discussion to ndeke no etangan ibu bulengel bi mo asera ba ko tay na de mon moane en tout cas na ba sigi mo ba ka chen mo vlemina ba kulombo capable président no na di mo ku isambo ku muchinto ina shi minute bi na nchi muchi manyiga muchige china de manyiga en tout cas ba capable wonso ba ko kanyiki ndino elam to sagilo abunyi no va to agidila mu va agidila yezu munanzale etmoabu ndino le to sagilo abunyi ba capable beto ko kanyiki ndi chirmo kunu mo ito en tout cas to sagila no va di déplacer hen balo ba to mo kudi to ba ka to fil ko enrôlement mumbuka no ko to kanyiki ngele ba capable wonso ba kuchilomba ba vubende ba kulu ku to fil ka bi ko enrôlement ndino le to sagila ngele ba ko to kukamba yi batu monso bana betu monso ba musekitero wangana nganda beno kululamba bendo la makasi wa kutushia bakatushika wa roma ndino litose kwa bunyi president ndimo tukagese mbuno hitiji tukwa ndimo tumwangaje ki mu 6h mulo kune kuche sans mumvu di malo kulo alo kasuka setu ina a politique ikala yani courage kanu ji décourager to kaba nu décourager ndima ni batu ba nu to mi kete bwani nu ji décourager même ni mo mukol no ni kali mo mukol to alu tu ni capable president wetu wa chiso muchetu chaser mugale president ujini moyo mukole tutunu gijile bikole mena president nji munu nanga henu nunanga chiso mucheno echi bantu munu mushindo kwenze chitu mudimu tumunu batoto kwesha president Félix majorité mu 2024 bolu 2023 tutoze élection 2024 badiba programmer élection badi ba heta majorité mbaka mpanda president Félix uhita ndibadi jitonge ye mwete majorité ende ye ngayende ndima ibwani nienze mudumbimpa nuni bango nenu ga yenu kari mu bangu tole menji bokolo ni chilo mbuji mai bwani kanyiki kalukile mu kanyiki kala ka vanto so mai bwani hadu fumu kumeni gitu udi meno mo kanyiki udi adi mankenena udi adi bibota udi adi chite kutegu muteta nenu ga yenu bamanyi bana bitu balu mashier maga heli munjira kanyiki ka hoye mufuma jiliye mukumbana gar mushale bien kanyiki reto mufuma le président no le to sekjelu wonu fumu no lijitu kwa bwani 2018 mbambe chifwa ya bunyi moto makanyiki ni mutu chibunga yanyi en tout cas atatuka makwe milonge ya rufia chikwatane mes condoléances kudi communauté o kanintin awosh ou bien en divoire awosh mes condoléances bo grand chef wa in kanintin mlonga les gens pas mal choix panj grand chef wa fogal déjà ashikanen mkanintin muyiner mes condoléances en tout cas ne kusalush anj na chiri kudite foni ko quand même na chikni ame groupe lo monte wachiang grand chef ke be kundi yal 4 wachiang en tout cas mes condoléances kudi tatu ke kaza chibut kudi honorable Denis Chibang honorable député national mpa mes condoléances mpa président wa mame wa bureau provincial président Kabe Ideal mpa nindi mes condoléances mpa tatu ke honorable Songo mpa mes condoléances nindi mpa inspecteur kaza chibut
nindi uri kukisanga nimpa mes condoléances mu dizinda communauté o enkanichi nitatu ko Richard Muzang mes condoléances ku famille o enkanichi ne wa d'Ivoire wasala perte wa kabuji perte mujeme wa grand chef o chocho wa enkanichi to ce que là oui président wa même. OK. Ça c'est le capable Joseph Mbaya Wamadi, le défenseur attitré de la communauté Kanyok. Parce que alinga kota lisabatu kebiso nyoso tozabatu. Aloba 4 langues nationales, olobi Lingala, olobi Swahili, olobi Chiluba, olobi Kikongo. Donc minogo mususu wane zanatina te. Il fallait lui accorder cette possibilité là. Hein? Wafwa. Voilà. Wafwa gofumai. Voilà. Et ça bien, tout ce qui s'y wana, makambo a expliqué, bison action commune pour la République, ce qui bota l'image, ba uti kotie la bino, o komona ba capable, oyo, ya moi sa telemia, ya lobite ngana zo mona boy, ya mobile ya lobi. C'est ça l'échange patriotique. Au kozwangwe sika mususte, kalamingite la journée de la Constitution. À la serre. Bilangana nous to lobi mingite. Mais au Salem. Voilà, bande konanga ito suki si wana pona lelo. Na bandi soki nzamba sungi biso to komona na lisusu lobi. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.